la gestion à personnel militaire, na personnel policier. Il faut que ça ait effort pour gérer le coin. Mouto a yebi, bo pesa une promotion à mata. O a yebi te, bo tinda une formation. Et la raté que bozu ba bololé, bo komisi bango ba kondi, eza nini? Parce que ngonga wana siko mouto a yebi e pesa kanda. Mouto muso sa ba formation, ba académie tout ça, asukaka na major. Moutou moko ba outi quelque part ka pour la qui guerrier, mai asima ki ba makonga na guerre, bo commissaire général. Siko ya ebi musate, o kuna ebi musala, azoko la kisaya azoko boya, ba oke na guerre, aosa ba ba okufa, akomi ko silika. Kaka po bo chele moko za mabe. Ba ko pe ko mi boma ba ona bango. Mama solution ezaka moko, article 64. Ndoto bino bo lota ngai Joseph na ebisi bino eza article 64. Bo boyi changement nga zo bango pepe yondo boyi changement. Mukolo za na posa yango ezosa. Bo le la misala ezake. Tout ça. Ba biloko nyonso bo le la wana. Eza normal. Na mona ba basaila ba prière. Aza milimo mabe, molimo ya blocage, milimo ya chômage. Abeti ko papa esi ya komi na poto ka milimo wana ya chômage azu musala atinde bandeko na mutu. Vous pensez que ça a milimo mabe? Non. Ma condition de la gouvernance est là pour poser problème. Bino boa na problème moko, vous êtes des fanatiques. Boa ba peureux. Boko ko affronter la réalité na bino te. Il faut prendre les devants, ko tellement ko da courage. Ko ba ça suffit to boyi oyo, to lingi mbongwana et puis mbongwana akanza. Et là mbongwana te ko malembe non. Vous chepez na bo imposer ma valeur et vous allez voir, le pays va être bien géré. Munguna na ezali moko, bato ba boyi ko to sa bibeko. Loko ya bino bozali ya politique botika biso to boye bisa basi na bino na bana bino baya ko soutenir biso bango ba na droit sa politique to longola nyonso ya mabe ko kombola tout soki to longoli mboka ekomi mboka normal soda ko za mutu ya kimia akoza na souci ya mambo. Vraiment bande konangai na banzete makambo papa la koloba yango to beta kambela na chaîne de libération. Tolobi pourquoi bozo kabisote. Tango tozo senga poto sala. Pour ni bozo boya, bozo zela nani, bozo luka nani, pote ba imboka balisali, pote to bunde to maoto silisa. Mona mboka lelo mwa nyongo ba niko tambola. Guerre ya ba soldats na ba policiers. Alors ba fabo ba décider ba lobi bana ba romba bima. Batumba ba station nyonso ya la police. C'est que tango makababo ko ko sala mala ba camp bango na bango ba ko yoka la te. Mboka oyo. To tika yango lolenge oyo. To pe les bates za la mo li kanisi moko par rapport à ba moto o déjà ba ko pela na ba policier na bana bango ba ona bana bango. Bon, je crois tout mona ba phénomène wana mo ebele. Bana ba soda ba kuluna ba sali mabe ba kimi na camp. Policier a sali erreur à côté na camp bitumbe bimi entre soda na policier. Ba soda ba bi boko za bana bisote okuna ba lobi. Omoni solution et ko uta na soda na policier te. Parce que na soda na policier na robenga ba lai lokola mbeli fourchette na mbeli. Et ko bomayo et ko tobolayo mais faut ka muta simba. C'est-à-dire quoi en clair? C'est-à-dire que bango bazali bato ba salela ka bango ba bato ya discipline. Soko saleli malamu et saleli loka malamu. Soko saleli mabe et saleli pe loka mabe. Mbeli et ko ka tolo mapa et ko ka tolo so et ko po bomelo mwana. Ka mbeli wana. Bango na mona ka penza na chaka bango penza na mabe mabete. Parce que naebi ke mukolo ba koza commandant en chef ya malonga o pena moto e fandi makambo pena bien soda na ozonga mlongo pasi na biso ezali boy ezali que bato yo bazali ko prétendre kozala na bakondi bazo koka ko gérer ba frustration te maman nanga frustration eza makasi partout. Nazuka exemple moko ya ba soda o babundaki. Capitaine
amoni ki ya sala carrière alanda formation ayebi kokoma ayebi kosala boy bocheli ko na ye ibungu tulu bochele mutu moko boy so azaka soki militaire so azaka tout ça bozie bokomisie mokonzi na esko passe ezali ya ayebi musala we botinda ki asala mokonzi na ayebi te et créer ba frustration kana monsieur ya aka boy. La gestion à personnel militaire na personnel policier. Il faut que ça ait fort que gérer le courant. Mouto a yebi bo pesa e promotion à mata. O a yebi te bo tinda na formation. Et la raté que bozu ba bololé, bo komisi bango ba kondi eza nini? Parce que ngonga wana siko mouto a yebi e pesa kanda. Mouto muso ça ba formation ba académie tout ça a sukaka na major. Moutou moko ba uti quelque part ka po la ki guerrier mai asima ki ba makonga na guerre bo commissaire général siko ya ebi musate o kuna ebi musala azoko la kisaya azoko boya ba oke na guerre aosa ba okufa akomi ko silika kaka po bo chele mokonzi ya mabe ba ko pe ko miboma ba ona bango bozu pe bo chele ba ba konzi ya mibi soda bo pesa 167 000 aoko ka ko vivre te na o mona mokonzi na aotonga ba immeuble grade boye ba ko gérer te nini boye ba ko sala te et créer ba frustration et puis guerre au mona entre police na militaire personne ne va gagner ngai alembo na ko soutenir yango te personne ne va gagner bitumba ya biso la bitumba te que police na militaire ba bunda na Kinshasa na ko gagner o kuna za munduki muto sa bien te o kuna na munduki muto sa bien te so ba bundi bango na bango o ko gagner na Moutouté. Bitumba esengei na biso sala na policier na militaire toluka mbongwa na mboka oyo toluka commandant en chef qui est capable ya ko pesa ba orientation yo olingo koma Moïse wana nzete ya kotombola te moya ko kabola mai ezate moya ko beta nzete na libanga po mai ebima ezate wana puzo za mokonzi po sa elango nini vraiment. Ça, c'est la révélation. Et là, comme monte, bon, vision T, bon, méthode T, bon, loko monte. Ah, j'ai ça quoi avancer. L'État comme ça se tente, beaucoup de malonga T, à tiana. Non. Na ko yebisa bandeko na biso ba soda, boza la kimia. Policier aza munguna na binote. Policier za la kimia, soda aza munguna na yote. Munguna na ezali moko, bato ba boy ko to sa bibeko. Loko ya bino bozali ya politique, botika biso to bunda. Boye bisa basi na bino na bana bino baya ko soutenir biso bango ba na droit sa politique to longola nyonso ya mabe ko kombola tout soki to longoli mboka ekomi mboka normal soda ko za mutu ya kimia akoza na souci ya mambe belete eloko ya liboso po nini soda il faut betaka masolo ya biloko na ya kolia vraiment soda saka mbongo te bokomisi ba soda ba coopérant ba mendiant blessé de guerre mutake ko bunda pona ekolo akatani lokolo akatani loboko abebi miso abebi soki nini bozongisi na mboka bobina e déclassé bo pesa e $15 mitema mabe mitema mabe na moya na mbata yo pesa mutu $15 unité ya biso kutu ba chômeur to ça la par mois pour na ocha connexion internet et là déjà $30 o pesa mutu $15 akobana yango ndengeni bo pesa enda kute bo pesa e bloka ko liate bo futa la gaye courante bo pesa ke monga transport $15 mokoyoka kuna 15 millions 200 millions 600 millions boni ngonga esengei na biso bato tout va prendre conscience nala ko yebisa bino bo sous-estimer ndenge bo sous-estimer mais tije almeti moko ese tumba mboka mobimba mukolo bino bokotema bia mwana mobali wana ana message esengei bokoya na forcer bino soute. Merci bandeko balandi tuko kemuke la suka kasi na banzi likambo papa la lobi olingo za la Moïse za na nina maboko ya lobi lolenge mususu ngana ebisaki biloke il faut que ça na quelque chose na loboko soko lingo kamba to telema liboso ya bato zane loko soko za nango te bako boto la ona o za nango papa le to komo kemuke la suka les battent les peuples d'abord. Et slogan est bon, état de droit. Mayalité, tiliki ya malongate, kelasi ya malongate makamnoso, les battent.
tant bozo mona makambona nini bozo kanisa pe ba piste solution boko yokola nango pour être toke liboso mama na ngai likanisi tout tokopesa sikoyo eleka lisolo lokola tobeta lisolo ya ndoto nyonso po esimba il faut mokonzi aza mokonzi ya malonga omoni nazwi na exemple moko oyo esalama na Égypte roi aloti ndoto mibale ya mabe d'après ye aloti ndoto abengi banganga na ye nyonso ya maele ba expliquer ndoto bakoki te mais mutu na ye moko ya mosala azalaka na kati abi ndoto nga nalotaka o mokonzi aloti na mutu moko alimbolelaka nga mpe ndoto moko na kati kuna nayebisa na mokonzi babenga ayebisi mokonzi na kobanga mokonzi animi baya mutu wana ye kombo na ye Joseph alimboli ye ndoto et puis Joseph ayebisi omoni ndoto na limboleli yo ezabwe mais na maele oyo yanga na yebisi yo salabwe pendant 7 ans ya abondance tobomba na 7 ans à disette tobanda koteka. L'Égypte a géré le monde grâce à maele ya mutu moko. Peuple yo za pharaon yo loti ndoto za na posa mboka na yo changer. Bala ko yebisa ki y a un prophète mutu moko ala ina kati ya boloko ana posa pesa liloba esengeli po alimbola ndoto na pa pesa on nzela esengeli bolanda pour que lobi na bino za la meilleure yondo boyi vraiment mama solution ezaka moko article 64 amen ndoto bino bolota ngai Joseph na ebisi bino eza article 64 omoni avantage article 64 nene ekolonga babimpumbulu ba ko se distraire na isika ibonga baza te mutu nyonso akobanga yo peuple ayebi ke peuple wana soka siliki abebisaka makambo nyonso alongolaka bato nyonso mutu nyonso akoya na sima na ye akoba peuple basaka na EGT bwana koto soki bakomi kobanga yo peuple ozwa mai obe ozwa mai ndeni mboko ndenge batongango ndenge ezali nzambe oyo asala mokili mama na ngai ndenge na oti koloba apesa biso mai o douce ebele okomona esika nyonso mutu azali okomona na pembeni ba rivière tout ça na fleuve ya mulai ya munene mai ebele na nappe phréatique na biso soko timoli ka libulu mukie net na côté ya ba cité kuna okomona 5 mètres 6 mètres mai ezali mais loko ezali surprenant siko toza nga mai na robine yo zela mbule beta mai kotona na bala moya ko bimeza te eloko tongi tolo ba boeza nini ezali lokola omoni bato baliaka mikate moi na kata mikate eza maele ya bato bele o alonaki farine o alonaki coco o basalaka sucre o kuna alonaki mafuta basalingi mutu moko ayeka asangisi mayele ya bato misato minei abimisi mokate yo leo sepeli mais eza mutu eloko euti na mutu ya mutu ce qui est naturel pour le transformer il faut ajouter l'intelligence biso cerveau ya bato ya mayele belé balingi kosalela yango te basalelaka ba muscle on est qui va mettre en place de bonnes politiques ba comme soki bosakani tokopesa bato ba minduki non Congo ya koyo kozanga nyonso sauf mai ya komela to na bato ya mayele basali na régie des eaux et tout ça mais loko yo bomba bango ezani ba soi disant ba konzi ba yebi loko osala te tous la possibilité à quoi aménager ba source na biso naturelle bobongisi bolonga ba saita mike ba bazwa ba mai bona possibilité au sala forage bona possibilité au sala ba ministre central e ba usine mike ya ko traiter mai ezali mais mbongo ya ko pesa kuna ba désorienter ngo ba sombela basi na bango bandaku et tout ça toi na moi to ko sala ba panneau solaire to sala ba centrale à minene ya ko pesa ka ba tout courant to ko somba ba générateur ba groupe électrogène ba 500 kVA et tout ça ko tchaka na ba zone mais le fait c'est qu'il y a aucune politique cohérente dans ces domaines population a kanisi que délestage est normal na ke ko revendiquer mais neni ko katani muta esna azo bana mais c'est normal papa boni makele belé normal et on est là normal bon yo yebite que le jour na bina délestage bon yo moni délestage normal yo pona yo o moni que muto ali abonné muto ala ko futa o facture chaque mois yo moni que kozanga kuweza normal moni te ma ke mitu ya bato beba ba ko mona ngo normal mai bo bimisa so mai de 2 heures à 4 heures so
mboka nini toaka pembeni baleawa et baleka pembeni awa bato ba ko na ba pays désertique bato ba yi pembeni na ba océan ba mayo la li salé ba na ba mai na robinet sukola sisa pangwisi abimi mama ngana kendaka na Russie mai na bango ezali avec calcaire mais oza komona ke mai eza à tout moment au fungoli robinet bochwa bwa ebimi bango lokola ba bata maele oko bimisa malili oko bimisa moto parce que va s'organiser mais ici chez nous ce qui manque c'est quoi c'est l'intelligence au moins il muko bolongola ba président o balinga kolata ba costume ko tia ba parfum en chair ko so ba monter ba 300 000 euros mboka yo kuma bona posa te président tikama ata tiki mandef asa ande musala peuple congolais na ko supporter aux anga nyoso mais maité vraiment peuple maïze belé na tambola ko banda zando ti to koma na ponga bi to tambola mai na katikati ya makolo ekomi oti na genou mai ya nzambe ezo tambola na baba les toni inondation mais na robinet mutala mai omelate eloko ezali vrai le problème ezaka bolela pona mai te bolela na pona bino moko lo ba Yesu Masia kuluso bino boko memaka ya ko supporter bato ko ba Félix Seke na bokondi eza nini boboyi changement nga zo lo bango pepe yondo boyi changement mukolo za na posa yango ekosa bolela misala ezate tout ça babiloko nyoto bolela wana eza normal nga mona bato basalela bato ba prière aza milimo mabe molimo ya blocage milimo ya chômage abeti ko papa esi ya komi na poto ka milimo wana ya chômage azu musala atinde bandeko na mutuka vous pensez que zaka milimo mabe non ba condition de ya gouvernance eza ko poser problème soki bozui mindele kana ba condition bomemi bangwawa quelques années après ba ko se développer bino boana problème moko vous êtes des fanatiques boa ba peureux boko ko affronter ba réalité na binoté il faut prendre les devants ko tellement ko za courage ko ba ça suffit to boyi oyo to lingi mbongwana et pe mbongwana akanza et la mbongwana te ko malembe non tebe bo tebe na bo imposer ba valeur et vous allez voir le pays va être bien géré au fond na pena monanda ko bozangi loka osala la mai voyez-vous courant pena fandi bo non on a kinsa ko ça même que ça provision comme ngambo vraiment et comme Thompson et comme ko tambola lokola soki nini bolongola bokene pas maman mado kuna bango bana courant OK otiki kuna kuna belongo boke non c'est pas comme ça bo vivre kana ba psychose na ba traumatisme transport passe biloka kolia passe mai passe courant passe musala passe ti ekomi kutu na milibala passe c'est-à-dire que nyonso mutaza ko mona normal o ba bengi développement yoza na ngote moza ko supporter ko tika monsieur Félix qui a ça 60 mois. C'est votre choix, nous sommes là, les battes. Vous avez une idée, il y a mbongwana, il y a tomboa, mais vous savez qu'il faut dans le pouvoir. Pour dans le pouvoir, tu boy élection yo. Tu boy yango parce que tu es dit que tu cher déjà yeban. Tu as posé élection que biso mo élection internationale. On a pas besoin que dans le élection to boy te biso to lobaki yango to lobaki élection ça organisée pas na biso te pas ba mindele bato ba boya ke biso ba loko bato ba la course à pouvoir na lokoso ba linka mais ambongo kota ka lokosa ma élection ambongo pele le comme kita bato mboki na Équateur kuni yaki problème vraiment la game na ko beta ba kambe belé kota na kamamba mo pour l'élection c'est quoi to kele nini to continuer na mbongo ba religieux ba continuer to peut to boy élection pour la libérer tout ça la soulèvement populaire maman ngai na jui certitude et pas il y a Mokambi Mokol ceux qui portent parole il y a SCC église il y a pas protestant a lobby clairement que la procédure est salamaki ba comment on a niveau à désignation ya président à CNT oh maman vidéo ezali audio ezali que ndenge bakendaki ba yokala kinde pona ba traiter ba traki so na 4 candidats wana nde bongaki ba pona mutu ba renvoyer rencontre mususu na jouer landaki ba tuana ba zui makambo eloba maki na réunion à liboso ba zui ba bimisi ba sai na bango pour ba ke déposer et muto baza ko citer ezali Dodo Kamba nyonso ya mabe Dodo mais eloko moko ezali vrai Sony Kafuta était dans le même condition
ça qui peut makamou na même circonstance. Mais pourquoi les gens n'ont pas réagi? Pour aller les Dodo Kamba. Boyoka Rabino Nyoso Mambalobaga. Non, Soni Kafuta là au sala boy passer là Moussoï là soutenir Kabila et tout ça. Oui, tondimi. Bongo lolo Dodo Kamba ça y point. Tokotinda batute basala e mabe. Tokotinda batute bainae. Mais na olo baga eloro moko. Soki opekisi mwana oyo asimbe loko wana, pekisa bana tout. Soki bo pekisi Soni Kafuta a triché, bo pekisa mutu nyos. Soki bo ndimi tricherie à Dodo Kamba, soki tokei na logique wana. L'église catholique, l'église protestante et le bana bango ke nanu ba ponaki mutu te. Ka ndenge mo ezaki na ka malonda. Ndenge mo ezaki na ka. Mais yambalo so avantage za fait c'est que ana bato ba ko simba minduki pona ko protéger. Ikambango yangwana. Siko bato ba non, boboy kadima po ezat tribalisme. Ata so que ezat tribalisme. Il est dans le même condition que Nanit. Nani Malonda. Malonda boboya ki poza mta Congo central. Bino IDPS boboya ki Malonda po mta Congo central. De bolingisco kadima po mta Kasai. Mais bon mais tribalisme pour rien. Tant que no simba papa mbo na lobaki abota maye mote. Na ebaki ke eloko ya mabeko yoko sama. Au moins eloko batu ba eba te zaini neto zabwe. L'instinct molimo ya tribalisme ko yokoya eloko etufaka molimo ya tribalisme zani bolingo ya Congo na ko banga mibeko. Soki bino bo banga su mibeko te molimo wana epa na batu ekosekwa ekoza mabe. J'avais dit ça hein? Aujourd'hui, bakomi ko oh non, batu bakomi ko kanisa ke papa mbongo azaka epa na ba équatorien, azaka église catholique ezaka batu nyos. Ah bon, on comprend ngo siko hein? Maman, est-ce que vous pouvez imaginer ce katoza? Batu ba oboya kolo, ba boy ba matribalisme te nga lo bango po bofunga mato e boyoka. Bandeko na biso ya IDPS. Ba ebisa bino nyonso Kongo mobimba ke batu ya bandundu na Kikwit babomaka baluba. Batu ya bandundu ba tribaliste lokola bazali bandeko ya Fayulu yango babomaka baluba. Deux secrétaires général, président AI Ozui nani directeur ya cabinet ya Félix Sekedi bakendaka ti na Kikwit bakoma bino tu bomona bango basala meeting bato batontaka personne za banani ka batango ya Kikwit bona nini akenda ko visiter batombe te bala tata voilà tala ba victime ya tribalisme yango tonga to bato banu bakomi ko bebisa biso tout tonga to sangela bango to bi to boyi biloko wana bosala yango te boyo ba pe na bakatange ba tribaliste ce que vous me kana ko imaginer ba Congo ba tribaliste ba Swahili ba tribaliste Bangala ba tribaliste donc baza ba tribaliste c'est aka ba lu ba poto za 4 to aga 4 langues ceux qui Bangala ba tribaliste ba Swahili ba tribaliste ba Congo ba tribaliste donc ba centre za ka bino ba on pa la minduki la bango bino pe ba minduki. Et puis le moto utoloba, auto da ko insister pour te remarquer et puis batu mususu ba komo kanzake ba luba nyonso bocha ba ona mopiko. Non, là moi je ne suis pas d'accord. Nous avons affaire à l'UDPS. Ce ne sont pas les baluba. Ne va partir sur baluba bazalit. Ba combattant makasi pe ya baluba bazalit. Bato pe ba boyi bokondi akanyaka Félix ke ya baluba bazali. Notre problème, ce sont les antivaleurs. L'UDPS veut utiliser le tribalisme comme bouclier. Nakasa est là, on est à Malonga Baosa. Mais vous apprendrez que Mbongo Bimi est belé pour Nakasa. Plus de 100 millions de dollars pour Nakasa. Libungu Toulou, rien, aucune réalisation. Ce qui veut dire que Bato Bazako Linga va défendre Papa Mbongo. C'est justement parce que vous pesa qui ba impression vous bousez par l'Équateur. Le quoi vous comprendre que vous sengi bo limite na nenga cessé. Bango pe ba bo mara moto, tout ça en sorte que tout travailler plus pour l'unité nationale. Mais boye ba elo mo ezara vrai. Au sengi bo limite lelo ozongi si ba ozongi sa vie mais o salaki. To vivre dans l'unité. Bato ba na posa élection bien que nga zo soutenir ngote. Naza ko remarquer que bato mingi ba na posa pays c'est qu'il a na pouvoir nanko. Nanko, voilà. Ngonga wana c'est le cas. Ngonga wana le cas. En 2018 ba vantu bosaki. Boye kokuta na chance kulutu Martin Fayulu le quoi zaka ça muta pacificateur tout ça bon taba kimia.
Mais ne pensez pas que le peuple va encore cautionner ce que vous avez fait. Yango moni lelo, to benga batu na unité, totala mabe ezali mabe esika ekouta, ozala muluba, ozala mungala, ozala muswahili, ozala mukongo. Biso nyoso to sanga pour la nation. Nous fixons des normes, nyoso ali banda tozongise na mulongo. Eza te bo ndoko pona. Malonda était intelligent. Mais to boyaka epo aza pemena na Félix Sekedi. Kadi maroko za intelligent, to boye pa pemena na Félix Sekedi. Oguna dara de pemena na Kabila, o pemena na Félix Sekedi. Bo poser question, qu'est-ce qui prouve que dara pemena na Félix Sekedi? Mais attendez, bato ba voter yé. Ba mona bato ba ko sa la campagne. Muto a pesa ki bango ba 75,000. Aza na parti politique. Siko soki bango ba lobi na bino ke mutu tel, ayaki na kombo ya mutu tel. Apesa bango mbongo po ba voter mutu tel bo za su prévenir. Preuve Césali. Et donc ndenge zali wana ba continuer ba aventure na bango. Biso to senga ka molimo tsunami. Et ya molimo tsunami système ya kombo ramasser papa tout. Wa libanda. Nya mboke te mimba mako. Merci bandeko balandi na banze pena bolandi la bokebi pamba te bosenga ki ete aloba na mituna na blope komi boyo ki parti ezali bo soutenir oya makasi ya liete tolongo la Félix Tshilombo na Lombango po ete bato batikala malamu. Papa leto komi na biso na suka moi moke par rapport à COVID-19 tozo ebate soki eloko nini toko mona kai ko umela ba vaccin ba biloko boye ezali 15 jours 30 tomoni bato pe ya ba bar ba kendaki na ba DJ ba sali marche mais olobela pe anemo ngobila bato ba Rolanda vidéo biloko akeko sombela bato ba ko dédouaner. Oh benza Angel hôtel de ville. Oyo Angel hôtel de ville à Sombi. Oyo benza Angel hôtel de ville. Yango oyo. Bilo pola boya hôtel de ville à Sombi. Acha pe la conteneur bo dédouaner yango pe. Oh. Oyo penza biloko boy. Oyo penza biloko hôtel de ville à Sombi. Oyo. Oh, si la ligue tu t'as besoin makambo quoi? Oh, ben non, hôtel de ville à Sombi yango. Biloko oyo. Oyo penza. Les histoires vieillies comme ça. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Papa, mon problème c'est le Congo. Le Congo. Oh, hôtel de ville à Sombi biloko boy. C'est le Congo, papa. Vous êtes Congolais, je suis Congolais. C'est mon argent. On va quatre impôts. Ça me dit de ton problème, c'est quoi? Ça, vous voulez jouer avec les gens? Ça, c'est jouer avec tous les Congolais? Vous prenez l'argent, vous escroquez l'argent de l'État comme ça? C'est quoi ça? Oh my Kambia. Bizikao, bimpumbulu, oni. Donc, bako la xalebe si o mawa papa ale. Malobombo ka poto sur ça. Maman aboti ke ka 2 semaines. Akopakula couleur na biloko ane ko maloko asika. Tanga kolakisa on a TV bazui na ya tente. Ah voilà qui Salomé ba, c'est ça. C'est ça. Peuple congolais ça mais ça n'a. Ma soloni toloba te. Est-ce que mutoko ngobila ko za gouverner na Kinshasa? Na Yumbi. Na Maindombe. Il y a un dossier là-bas. Yo za gouverneur. Par maladresse na obatu babundi. Ba kufi. Place no ebonga na prison, ba commission na gouverneur. Ngobila postulé, tolobi na bino ke akoki ko postulé te. Il faut si salama en Bayumbi. Même bato IDPS ba saka biso ba aventure. Est-ce que boyebi ki ngobila azaka candidat ya Félix Sekedi na Kabila? Mais vice-gouverneur na ebonga ke zala muto ya Kingabo nani? Jekoko Mulumba. Ba yokana nga bacha Jekoko na ngobila po ke ba matike ya FCC cash. Tango siko nani Kabunda komo sa ba blague na ye nde ba yeko cha munda bango ba yeko cha muto a commission DG ya DGDP. Voyez-vous? C'est-à-dire que dans leur philosophie bazaki na posa bacha ngobila zali na ba relation personnelle avec Félix Sekedi. Même tant boyo ka ke ngobila soutenaki ka Félix Sekedi a soutenaki idée ya Kini Bopeto. Na nenga soutenaki idée ya Zando. Ce n'était pas parce qu'il était convaincu, n'a bien fondé, parce qu'il se sent redevable vis-à-vis à Moutouama. Si ce monsieur-là n'est pas sérieux, pourquoi il est encore gouverneur? L'union dit ça, que ça peut la province. Pourquoi on décidé de te balongolay?
ba préférer ko tia Mike Mukeba est mal à l'aise parce que ça ko dénoncer. Mais réalité la livre Ngobila n'est pas un bon gestionnaire. Maman au mona wapi bazu zando. O babi ke zaki saité bobuki. Siko bokomo lukambongo po bobanda kotonga. Babuka kaka boy. Babuka boy. Moi j'ai des notions à ma constitution parce que déjà ngamoko na botami na famille ya muto atonga de naebi moi ndambo et puis na tanga pe moi muke ma constitution avant de lancer les projets à Robuka. Généralement ils arrêtent à boire sur que matériel ko koma bo bongisi déjà place à refanta siège ya chantier bo bandi ko buka tant bo buka bloque eko taba obimisa bo banda otoka ya bino bo buki pavillon moko mibale bo fandi e koma salité ko imaginer tes endroits ata libanga na banda te parce que bo beta maso na ni kini bopeto ba ila Félix Sekedi ceux qui 5 tonneaux abenga ngo kini bopeto publicité ya makasi ebele ba tia ba panneau kintsala mobimba loko album photo lelo bobeta so na ni place na eza na prison botika ba blague ozumamba coronavirus boye bango lelo coronavirus c'est l'une des stratégies c'est vrai que Mahamadou Ezali c'est l'une des stratégies pour éviter à ce que l'opposition fasse même des actions coronavirus ezali menga ko ndima bino na zo bino sérieux ndeli tant nazo mona kabuya na kati ya siège na bango 500 personnes bafandi ba Hollande sans cache-nez. Voyez-vous, c'est-à-dire que nous tous allés avoir mutunamda ça l'effort à m'y protéger. Mais ceux qui kanda yé que peuple là na posa même bakana na yesika ya lingi bo occuper coronavirus te. Mais loko ils allient frère que mutu ayeba komi batela ata mai rosko maboko zaite mais moi ça ka effort aussi mbarazolo te tout ça de balobara tous aka esika wana tous a prudent moi cache-nez kolata cache-nez pour la police te moi cache-nez koza apeka bien mais via corona na Congo sincèrement essaye so ma bébé voilà papa leto comme na biso na suka bande ko balanzela banze bolanzela bokebi pona le bate nini ko koloba na bande ko pe bazala posa bakota bande ko mso bazolunga penza ko soutenir pe biso tele te bamso balobaki babi moi des autres de ça côté la biso po bakoye ko tinda misolo bakotinde pa ya nani action ko sala malolenge nini ko bon maman ngai omoni batu bakanisa ka bitumba o ezai ka finalité non bitumba ezai bitumba longue haleine zaka mutazo ça mukolo ko koma na période ya ko buka mbuma ngana koya non problème makasi ezali na ya ko bongisa mabele ko kata matiti ko bongisa mabele ko kunda ba tout ce qui est compost et puis na suka ko bwaka semence ko banda kolona eza ba phase ebele yo linyika yo koma na ngonga ya mbume ekomeli pona ngonga ko buka non wana ozo ebelo ko sa te muto ayebi ke bitumba o ezali bitumba ya passe akobanda ko soutenir mutu depuis kaka makambo ya ko kata na matiti. Ce que nous faisons comme communication c'est aussi une action hein. Ceux qui vont sous-estimer la communication, je suis désolé. Parce qu'à partir de la communication, tu vas comme côté les Kolongo ya kobanga, ba message, vous pensez que ça andeli. Tout ça ba émission on foutu $300 hein. Car pour ba tout monde ba les carana émission on a le quoi message na ba nuko leka, il faut les capona ko balayer nyoso na. Nous payons. Et vous pensez nous le faisons avec quoi? Voyez-vous? De muto azana posa ko combattre ko bunda komba oyo. À cause de la tête que makambo esila et comme matel le quoi ba maman mongo ne bazaka OK akobole mukolo examen muko publication ya proclamation ba moi on ça makasi pas bima non tangu mona otanga nengo yo ko soutenir o azana posa ko soutenir combat a ko pesa ba condition en ate et là on soupe ezali vrai ezali que quel que soit l'apport ya x ou y to continuer ko bunda po bitumo ezape ya biso tout ça ba sacrifice énorme. Dans le soubat, il y a des gens que eux détestent. Et vous pensez on le fait pour l'argent? Non. Toi, on a battu belé bazar, on proposer un bon tour. Tout ce qui est de garder notre indépendance. Na boya kana banda kozwa mbonga batou et comme un jour papa Alain tu nous as trahi. Conscience et comment se chercher. Nous sommes dans notre combat. Vous voulez nous soutenir, vous venez. Arrêtez de poser des conditionnalités. Arrêtez de poser ça.
olingi osali oboy otiki d'ailleurs kutunga batu bayebinga soko kabenge loko piololi na tiki na boaki. C'est ça notre combat, c'est ce que nous voulons vous dire. Et par rapport à les battes, muto ngé kokota na les battes, c'est simple. Au bengi biso na plus 243 81 250 28 51. Chaque dimanche à partir à 16h de Kinshasa, tu as une réunion, tu as ça tous les autres éléments, tu as un Zoom, il faut d'abord qu'on installe Zoom à partir on est permettre yo au kotamba moko en ligne pour nous participer à la réunion. Le dimanche 16h juste heure de Kinshasa, tu bandi réunion. Voilà. Merci vraiment papa Alain na kopesa biso tango zaki pe na nzela mususu kasondimi to zanayo vraiment poka kake alo balamboka. Merci peza mwana mboka. Merci à vous. Merci na bino nyoso pe obozuli baku ya kolanda biso en direct ou en différé Nzambe apambola bino. To bunde tumba bande kolanga. Tango ba papa le baza makasi to profiter. Tango biso ba océan to zali ko telema to profiter. Ezali nzoto to ko kolemba lelo liwe ko koya lobi boko bana olela biso ne bolela bakapangala ba rosi banini mais biso to boyi pe Nzambe a boyi ete to kufa avant libération de la République démocratique du Congo. Bon s'abonner encore une fois massivement pour vous déciter. Merci na Kabouya l'homme puissant dans la caméra on échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo de ne jamais. Merci na ba pour amenta Angola no bondi a botar de bono ite na remission ko komela bino. Maman d'Angola la mokite na Florence ya Matondo Mido. Ingeta la bala mfuluzi partout vous êtes tika Nzombe ya Pongo Tolenda Nzamba Congo Mongali. Nzombe ya République démocratique du Congo azana bilobaso to bunda bande kolanga pona Congo. Merci na Papi J directeur recherche stratégique sango mokonzi para biso babiso. Merci ne songote na kankola bombe ka ko fokuta ko kala mbalongo. Merci na bino nyonso bisikelo so bozali Juka M na Florence tu ne lo so mon ami de tous les temps Anito Babe assalamu alaikum na mama Dia ingeta to bunda pona eko. Bye.